Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie subies en début de cette année, j'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformés en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et pourquoi nous le ferons? C'est exactement pour deux raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi. Et d'autre part, l'incompétence notoire. Deuxièmement, le parti AC se veut une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Au regard de ce tableau sécuritaire sombre, il est clair que M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Face à ces chaos de gestion et des situations de non-État, une nouvelle offre politique s'impose à tout point de vue. En qualité de socio-démocrate, combattant de la liberté pour l'instauration d'un État véritablement démocratique, je suis déçu de vous annoncer à travers ce point de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant les glissements ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Eu égard à tout ce qui précède, mes chers amis, vous allez constater avec moi que les divergences de vues et persistantes étaient de taille entre moi et le président Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'en ce jour, devant vous, je lance un appel au peuple congolais, à tous ceux qui avaient cru dans le combat d'Étienne Tshisekedi, de se mobiliser pour barrer la route à ces régimes, les irresponsables jouisseurs qui se définissent comme antithèse du Tshisekedi. Ye elo wasali abetiango libanda makasi azaki moto akosala déclaration wana te pe akolinga te ke amikomisa opposant en face ya parti oyo ebimisi secrétaire général te wana wasali wana bato apesi conseil wana seke asali mabe makasi mabe akoki jamais kokende mosika ke akoma opposant ya IDPS ata moke te ate amikundi nde aza wana amikundi pena amona bakibasa bango nyonso bakenda basuka wapi maintenant ye pasali wasali wana amikundi à 100% akende nulle part entouré na bato aza entouré na bato bato siko ba entouré ba conduire na en erreur basali mabe wana siko babomisi nde ya makasi
Si on a un crime, on dit biloko to on est en charge à Félix. Mais jamais quand bazala qui wana netike appui à Félix, ba appuyer maramunyo so mabe si là pour Congo est progresser. Mais on a eu décision ya kosala parti na ye. Ça se voit que na ye moko na ba kabila bazandenge moko. Bon, pour ngai non mona batulora ba jamais quand na baza bato balingi Congo et progresser. Pour que mon jamais pour le moment est bien été. Président Fatina Azabongo, il fallait tout baser la simanae pour appuyer la réussite du Congo. Parce que tant yo bobanda qui na mutu bien. Et comme na état mort quelconque au lingo sala yo groupe. Au sala yo parti. Pour bonisa nani contre nani. Or que na moment où tout ça na moment il faut développer Congo et progresser. Ah bon. Selon Gaï. Ça peut être normal parce que mon tour n'a vie en viaka. Tu éviter de pousser Jean-Marc au hasard qui vraiment approché à Félix Tshisekedi. Les lots habillement et puis à Zouamaranissa au Sala, il y a un parti politique. Peut-être il y a moi les alliés parce que c'est la politique. Les lots soit CP pour Bimato éviter Abima Ameka a créé un parti peut-être à en dehors il y a Makansia IDPS. Abunda ceux peut-être à réussir et dans rapport à réussir à Congo mais ceux qui ont créé parti politique a créé dans le bon sens où il faut ramener un plus na Congo et non où il faut même sous échec na Congo ceux qui a eu maraniso ça la partie na selon moi ils a bien parce que tout le monde en viaka a progressé. Kabunda c'est un aventurier na Zoloba il faut retourner nanu Alobaki, pour IDPS, article pouvoir, il faut que mon collègue soit goya. Les lois, à mes commissions opposants, pour récupérer le pouvoir, on imagine. Pour le biguet, tirer sur ce yes non aidé, alukanine. Tourner alukanine, yes non aidé. Yami Balé, à Touna, Valentin Mobaki, à Kenda, à Kipa Samaliba. Atuna Chibala, à Solotina Kabila avec un mongo, à battre l'IDPS, à récupérer sa IDPS. À quoi était le moment Chibala quand le Kabila Kei, Bagena Chibala Malamoko, ni ne Koufi. Chibala Koufi quand le sauté. Pendant que jamais Kabunda Salima B. Parce que Bino Bogo Bondaga na Muntuboye, après beaucoup mina katikati au sondolier, pendant Ngaï, na moi ga Salima B. Parce que atiki monto babondi na ye après akomi lokola mongona ya monto abondi na ye sika moko o bani ole ye butu moya parce que babando tambla na ye partout kutu yende mutasali ke azala associé na bantu mususu te azala ga ye moko. Alors Mokolo ya lelo, lundi 18 juillet, depuis la session ordinaire et examen d'État 2021-2022, na toute étendue à République démocratique du Congo. Pendant 4 jours, près de 918 620 candidats finalistes secondaires bakosala ba épreuve ya examen d'État boyebake na exeta ya tour oyo to ya participation ya ba fille ezali ko se lever na 42%. Na ensemble ya ba participants nyonso. Boyo kandenge balobaki na micro ya KNB News après premier jour ya examen au bauti ko sala. L'examen s'est très bien passé. On nous a installés dans des locaux et on a reçu nos papiers. On a bien fait l'examen et ça s'est très bien passé, pas de soucis. Donc pour les difficultés, en tout cas, on n'a pas vraiment eu assez de difficultés parce qu'on a été très bien préparés par nos professeurs et c'est pour cela qu'on n'a pas eu vraiment à raconter beaucoup de difficultés. On a bien rempli nos grilles électroniques et on a bien répondu, ça s'est vraiment très bien passé. L'examen les qui n'ont bien, tout travail n'a pas bien qui m'a fait un peu aussi. La difficulté c'est qu'ils n'ont pas de mais maîtrise kaka donc accès bien pour baby saté. Il y a encore des difficultés kaka maîtrise kaka cause à la maîtrise. Attention les qui n'ont bien. Les qui n'ont pas pépé. La festa merci
chef de l'État, malgré tout, va pousser la biso examen. Pour tout ça, on va le 11. Mais va pousser la biso le 18. C'est que nous sommes des gars pépélera. Examen d'État et bandi mokolo ya lelo. Pe ekosi la mokolo ya jeudi 21 juillet 2022. Biso tolobi, bonne chance na bana nyonso. Oui! Chers finalistes, la réussite, dit-on, est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire, jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence. 85%, c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'octroi des bourses de ma fondation. 85%, ce n'est pas rien, je le sais. Mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait. Et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étapes. Remporter celle-ci et embrasser avec sérénité une autre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer, de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant, avec assiduité et foi en vos capacités, afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso ba maman responsable, papa responsable, ba étudiant, ba coopérant, spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Likambu oyo esalami awa na quartier 5 na mapela na commune Masina ezali likambu ya soni ya pasi pe ya mawa.
tozali awa na aveni Baumbu. Mwana mobali oyo akufi na kati ya hotel. Selon ma information tozwi sur place, mwana mobali oyo ayaki kaka ndenge ezalaka na partenaire na ye baya kosala réunion ya butu na hotel oyo. Soki ekomaki na point nini ya ordre du jour toyebi te, mbala moko mobali alobi na partenaire na ye azali koyoka nzoto bien te. L'état partenaire na ye akende koluka secours ya batu, baye kokuta mobali asi akweyaki, bameki ko réanimer ye kasi pamba. Waza loko la petit frère pour ngai donc Amine Deko. Donc tu comprends te akufika boye alojaka no telo babela na chambre na vandaka ezali ka ye po asala so indemnité afuta chambre na la comme d'habitude parce que na parlé na banga faza souté ayaka lala azana fiancé na ye ayaka tikele biloko lié na tongo ndenge zaka bimake boulot na ye az artiste ebani bon tu comprends te mobali kitoko vraiment la likuna na kati esa biso passe makasi ndeti nga boye aza pena petit na ngai do na veni frontière même moral do elekela nga fort abilité loko moko te nini te yango moni zo sa biso passe ndo moni bato ebele batondia kamba mawa mondeko mobala ye kokota na hotel so pa futela awa na mwa ayo kota na mwasi na ye ala mwino tonga na muki ebembe na bato batondi boy parce que to parce ndenge mama zo lela pande kwa belite ya uti ngomba lobi lelo basutka ya muki ebembe to ebite papa wa mama ba foto na takata mama nzambe eko to ko kona nebe mwasi tem super wa de nzambe da preparaki to moni bato batonde bele awa frère na tongo balaki na mwasi na ye akufi yango bato batondi awa dekola bango eza mokano nzambe to kabwani na dekola biso to yebita kufeli nini nzamba za molimo na apema na kimia mais ya limi ba na koloba hotel ebomaka mutu te hotel ebomaka mutu te eza makambo ya famille na bango hotel ebomaka mutu te ba famille na bango baza corps na bango bakele kokunda papa hotel ebomaka mutu biso to lega na hotel to lala na hotel to kufate pona nini dossier akufeli la famille na bango ba otolia ndeko na bango mobali pas même 4 mois parce que lelo muninga uti prière aye ba partager masolo na nzela parce que nzela abimali wande papa bango aye mambwana mama bango enfin eza ba condamner mutu moko te ki oboyeboye te akufi na hotel au place mama bete akufi na mundu kita akufi na nite mama na bango na papa bango ba mambwana leo na butu biso ba jeune to suka na bango mabe ona na posa oloba kala ngwani ezali mwasi na mobali bazalaki na hotel bakufi mais ezali makamba fami na bango obimisa mwana mwasi ayede loko te obimisa mwana mwasi balalaki mwasi na mobali bapase rapport basilisi mwasi mobala kufi babeti biloko makambu oyo esi ekomi na maboko ya bakonzi ya la police nationale oyo bazali kosala ba enquête. Mwana mobali atiki kaka mokili boye na ba circonstance moko ya modèle oyo ezali mawa penza. Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no